Ah ouais, freiner dans le sens que nos salons a bêti dans la salle qui vit que déjà présent les gars qui boyaki tant déjà zonga qui boba buli que non déjà musale sili yango bazo freiner ko ya ba batu musuke no bazela bango basisa po ba chinois bazo meto ebite so ipeza bongo so peza bongo te to ebite batu musuke ba reception que non ezaki non ba lobinde ba futi bango te yango bazo sala musala te bon wana neza clair nga pena yo yango po ndinga matumbo ne to leka boy ah bino musala ngo boy ba musuka zo lobaka na eza no musala nyongo mama atika musala depuis batika ngo kaka boye musala sala marate ma mbule betaka ma neso ya ko ya ka awa ma ya mbula e komo pesa na solo misala ezo sala marate bato ba sa badaki bazo tekela bango ba selu musala ba sela biso to ta bien tie ba mo teka selu na mabende so musala ngo yango ba zula biso elekeza sala mauta malonga kutu te ta depuis batika ki ti lelo musala ezo salama parce que tango ezaki na kuna kota ngunza to mona bene ba ndo travailler rapide mais et comme à côté yo banda basuka na maluvanga da biso banda biso avant décembre mais place le temps moulai ce tengo to fête bene ba fête ngo fête on a prince mbala moko chose musala salama ndenge longo banité. OK. Parce que est tardé déjà. Ça fait déjà une année, 6 mois, une année, 7 mois. Nous allons en tout cas où mais la fort. Bah au salon là, doit être souhait pour l'année. Bienvenue au Cool Media Télévision, Tukiti Awa, Tozana sur Avenue Elengesa, Nangambu, Oeza Makala, Oeza Bumbu, côté Misala Izo Salima. Bazo continue toujours dans Koko Bako Poussa, Kosa et la Bango Makada, Mama Weja, Koko Zoba, le monde de Musala Izo Salima, Awa, Koto Yamakal, Avenue Elengesa, entre Makala et Bumbu. Tout ce que tu as Awa pour te poser des questions dans Banne, qu'on a vu sur Bavana Koto. Parce qu'avant, Banne, qu'on se plaindre que non délai. Zala kité makambo belé au vendre koto mais ba ceux qui sont na veni ya ngiringiri transport bande ko sukana mais ba pousi nzela ti to komi koto musala ezo salema musala vraiment ezo salema siko to restaurant bande ko na biso baza mwa zinga ba pesa biso pe ba vu na bango ndenge ni musala eza ko salema est-ce que baza na isengo nde musala eza ko salema ma je suis tu es d'accord avec moi tu me suis merci Ah, bonjour maman. Papa, comment nani? Comment on a Raphaël, papa Raph. Ok papa, tu nous as la précision ici qu'à Toza Toza wapi. Tozali na Mangal. Makala na Elengesa. Makala na Elengesa. Papa, to moni bolela ki bolobi ke koto nzele ezala ki bien te. Bobelela ki bapandisa ngo pe to sala ki musala nzele ezo salema. Est-ce que musala ezo salema malamu? Bon, normalement musala ezo salema malamu. Bon, parce que tala ndenge nzele ezala ki par rapport en tout cas to bana aux appelants ba transporter ko bandata kuna na unza makala tio ya awa na Elengesa wa. Mais c'est pour le moment to moni ki en tout cas musala ezo si passer na ningo moko ya bien. Kaka yi moko nde d'état akobisa kaka ndenge ya bandaki yango tia suki lango tina suka na yango. Normalement en tout cas ça va kimia. Et c'est normal ezali maman. Et c'est ezali parce que ba taxi zo komati na likolo kuna po ba taxi banda komate puis c'est pour le moment ba taxi zo komati likolo kuna. Parce que ba taxi banda ko suka wapi? E banda ko suka awa. Atala unza makala banda komate. Koleka unza makala. Koleka unza makala po bimati na niveau ya mission kuna na armée. Papa Boni. Qui mezali? Comment nani papa? Comment on a Didier? Ndeko Didier to kitika na question na oti ko tuna papa po to tuna ndenge musala ezo salema mapenza na ndenge bolelaki banzele ezo salema bien. Bon, arrêtez des choses. Musala salama ndenge longo banité. OK. Parce que est tardé déjà. Ça fait déjà une année, 6 mois, une année, 7 mois. Nous allons en tout cas où mais la fort. Bah au salon là. Doit être souhait pour l'année. Si on dit mais la baronne dit tu vas au salon là pour na mai. Bon est-ce que kodinda nezaki kodinda yakala? Est-ce que kodinda ngweza kaka? Bon, arrêtez des choses kodinda eza vraiment pas tel mais ya sundenge za yakala te. OK. Mais sauf que nous avons des autres tards, des autres mais là batambisa maboko musale qui da vite fait pour oui makambo était peut-être ndenge ndeko na papa ou choloba makamba transport
na encourager obi pe liboso venir pe aujourd'hui ti ville aujourd'hui transport ti na ville mais sauf que non musala vomeza ezo tarder fort il a fallait ba évoluer jusqu'à la fin mais bazo tarder mais d'autre part pending musala ezo mela boy eza parce que peut-être malade eza na mboka ya coronavirus babina ba musala pe amso eza ko mela pour na raison wana bon c'est pour le coronavirus là on a encouragé mais pour le moment ils ont vraiment pour le coronavirus ils ont soit il manque ya nini ya comment je peux dire volonté là-bas. D'accord, merci papa. Merci pelle. À chaque internaute numéro bozo mona ndenge tozoto na bandeko ba misusu balobi baza contente ba misusu babi baza na bango na esengote parce que musala ezo ou mais tardé déjà inani donc tozo continuer to pousse na tozo misusu ba vie ya bandeko mususu dis donner to kene papa. Bonjour madame. Boni. Bien. Santé za bien. Santé bien. Kombo nani papa? Kombo nanga da Silva. Da Silva ok ndeko da Silva to kiti awa poto e barara ndenge ni musala ezo tambola. To moni ke bolela kinzela batu msusu babi ba sepeli et comme po bimi na prince ozimba la moro transport civil. Bon, tozo sepene musala e salema mais depuis musala banda qu'il y a de cela une année. OK. Mais to moni depuis mois de novembre basura na venu wana. Donc jusque là ba ralenti misala makazi. Donc pour tous transport aussi na photo comme na venu donc problème les aké tozo comprendre tout ni bango non problème les aké bon ozo bimate mais to éviter ce problème les ani. Depuis le mois de septembre, tout le monde a ralenti ma casse depuis que je suis commencé. Peut-être au moment où que se ralentir, parce que malade est en boca. Oh non, c'est bon. Tu te poses la question, ça là, malade. Bon, raison, toujours que frère des obimatés. Ah d'accord, merci beaucoup. Je sais pas, il toujours continuer. Merci madame. OK. Bonjour. Maman kombo nani? Mbola Mamadou. OK, Mamadou to kiti awa na o eza ngambu ya bumbu nkuna makala o prince elengesa. To kiti ka to sola na bino parce que to babi ke musala eza ko salema. To ni to ba musala mwa skizo salema penza na ndenge esengeli. Bon. Musala ezo salama parce que tango ezaki na kuna kota ngunza to mona bine ba ndo travailler rapide. Mais eux comme à côté yo banda basuka na maluvanga. Da biso banda biso avant décembre. Mais place le temps moulayi. Ceux qui ont fêté banda ba fête on fête on a prince mbala moko. Mais côté la banda ki manœuvre dans to éviter so ba se londe ni. Na bango te ba isa bino raison ezani. Tebite bino bokoye ba to ba kondi bokoye ba na bango to éviter so ba futa bango bien te on ba samsa manœuvre to éviter. Merci maman. Bonjour maman. Na komona nga Maria Mkulu oza chaîne biso ya Kuli Media Télévision yo kombo na onani. Nga komona nga Beni. Ah papa Beni boni to kiti awa na elenge seto ba musala ezosala ndenge nini. Ah maman atika. Musala depuis batika ngo kaka boye. Musala sala marate ma mbule betaka ma neso ya ko ya ka awa. Oza mayambula. Mayambula e komo pesa kutuna solo. Misala ezosala marate bato ba saba daki bato tekela bango bazelu. Musala ba sela biso to ta bien te. Bango teka selu na mabende so musala ngo yango bazula biso. Elengeza esa mauta malonga kutu te. Ta depuis batika kiti lelo. Biso ba zepso ka soni ona ba futi bango mbongo te. Gaso ba zula biso ndi yango wana. Bango ba sa musala mbango esa te na ba futi bango te. Yango biso pe to retele. Musala salama. Oh boye. Biso se mokonza te la biso ka elengesa. Elengesa bango ba luka ke bon esalama prince. Si so elengesa na ekoti prince te. So te be prince ku te sama bien te. Marché so apesa bango ba chinois ku te elengesa yango bien. Ah, marché so apesa bango ba chinois ngeza yango tu bien. Ba pesa bango ba chinois ba tonga la bango ngo. Ba tonga bien te. Prince zo buka na makasi. So te ba ko ta feshi na prince buka ma maman. D'accord, merci. Voilà, cher internaute, nous avons vu que 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 nous et ça m'a manqué ma casse bato azo réclamer que monsieur ça m'a manqué presque ba presse ezo bukama ba lobby ya mokonzambo que fait mambo apesa ngo ba chinois congolais ça musala bien te moi déjà on avance
Bonjour papa. Bonjour. Comment on a Comment on a Elvis Makusu? Ok, justement, on a le moto, on a chauffeur et à côté. Oui, on a chauffeur Makala. D'accord, donc ici, après, on a est-ce que vous êtes content? Bien surtout, bien battre moto, moyen de transport. Vous c'est pas un moussa les os. Bon, apparemment, pour la battre moto, pour moto, équipement embouteillage, j'étais qui d'appelle ça ma billette. Mais bon, c'est là où bisson tout le monde. Dernièrement, on a ça, on a ce qu'on a qui bien, mais bana ba komba kana malu vanga, j'ai déjà tapé plus ou moins 3 mois d'âme. 3 mois d'âme, non, bah si alors tout le monde c'est là où bisson sur le monde, musale freiner. Papa ne va pas na osala kuna. Alors, ah ouais, freiner dans le sens que nos salons a bêti dans na sala qui vu que déjà présent les gars qui boyaki, tant déjà zonga qui boba, vous voulez que déjà musale sili, on va freiner. Koya pa batu musuge no bazela bango basisa po bashino bazombe to ebite so ipeza bongo so peza bongo te to ebite batu musuge ba reception que no ezaki no ba lobinde ba futi bango te yango bazosala musala te bon wana neza clair ngape na yo ka ngo ndinga matumbo ne to leka boy bino musala ngo boy ba musuga zo lobaka na eza no musala nyongo tia do sala ka bongo to ebite eza solo to eza lokuta to ebite. OK, merci beaucoup. D'accord. Maweja merci à l'assistance de Naomi, elle nous a accompagnés à Moussika, mais toujours maintenant Bangoma, Naomi, autrement l'américaine. Alors toujours continuer, tout comme Tina Ouenze, tout le monde a Tina Ouenze, qu'on a tous les éléments, Maweja, la Nabi Soto Salon, Karane, tout Kanaki. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, comment on a Mariam Koulou, la chaîne Bisso Yakouli Média Télévision. Comment on a une première? Bon, comme on a papa Stani Kabasele. Papa Stani Kabasele. Tokiti awana makala pona koyeba ndenge nini musala ezosalema parce que tobuti déjà kuna totuni pe ba vie ya bato. Toni tozora ravi non est-ce que musala ezokende malonga? Est-ce que musala ezotambola penza na ndenge elongo bani? Bon, musala kota la pesa, musala ezotambola lent. Parce que par rapport à temps au biso toyoka ki 16 mois de travail, ba mois passé déjà belé. Mais musala eza na lentement makasi. Et le réseau bon musala pour ba travailler baza mingi te. Ndezo pesa passe ya musala. OK, longa na koloba no ya boso ya ngwana. Pour le moment ba difficulté nini bozana ngo? Ba difficulté to za koto yo na nzela banda pe nzela ngo bando sama to koma po mamai. Mai koma penda passe au monde na 2 semaines 3 semaines mai bimaraté. Et comme ma jour moko ikanga 1000 sous parce que baza accompagner na régie des hôtels. Bango ba sa musala so ba kuti ba tcho ba chino ba kunda na nzela et senga fo ba longola ba tcho na nzela. Po bango ba tonga nzela. Mais so régie des eaux azoya te poizo sa ba tcho wana na place. Ndelo rezo pesa pasi ya mai ya kotoyo. OK. Merci beaucoup papa. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre baladeur. Qui ba vie à bateau, bandeko au bazar, ba pesi vraiment, ba raison, puis ba difficulté, nous bazar au côté en ango, ba senka musala et salé. Voilà, moi je vous aime beaucoup. On se retrouve dans notre prochain élément de baladeur. Je vous aime, bisous, bye.